Voilà, bon matin, bon matin, bon matin. Voilà, bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino. Boboto bondeko na kati ya mabota na biso bandeko nga. Atuka bambote ebele bon matin. Coucou, coucou, coucou. Waouh, lumière vraiment exacte. Voilà, on va rien faire. La lumière. Voilà, coucou, coucou, coucou. Bonjour à tout le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino, tozwa moi 10 minutes na biso ya tongo et ça kakitoko makasi bande konanga. Voilà, voilà, on est là ensemble. Ok, bande konanga vraiment na comme na tongo ya lelo. Et là, on a même libino ezali vraiment na likambo kaka o ya bana vraiment ya bana na makambo ndenge leki o katoza nango sujet na biso vraiment o ezana cahier de charge na biso ezali problème ya Koffi Olomide ya Cindy na makambo o etali manike tomoni ke na makambo wana nyonso tu bato baza ba victime eza bana baza ba victime. Soko ke ipa ya Koffi tomonaki réaction ya Didi Stone pona kolakisa ke aza victime akomaki tolobaki et puis voilà soki pe tokei siko epa ya manike tomoni ke bana manike baza ba victime bazo leka basengi ba pardon ba réaction na bango ana akei na ndaku ya nani ya voilà ya Kisinjora amemi mbeli jusqu'à preuve du contraire pour na biso to lobaki amemaki mbeli tanga ko samba tanga ko loba ye moko loba memaki bi amemaki te et puis voilà et puis to moni pe na côté ya Kisinjora mona na epe victime balingi ba bomaye ba kanelier donc aza pe na problème ya kotambola ba fana prince ba ko sala mabe donc va victime et komi bana ba parents manike ya ko kisane na prison to moni manike kutu bazola ksakazane bien bazola ksake prison kutu l'équipe bien manike nan to mona été avant nanda kuna ye azolia ba soso a filmer mais na prison azolia sani kutu ezangi loso soso na soso donc voilà azana à l'aise mbala moko a changer la terre a changer ne longine comme ko se rajeunir pendant ka journée moko ba stress yo se kiti. Voilà pour vous dire que ba faute na biso ba adulte tokoki ko assumer yango mais bana na biso te lelo la msu anake classe te tamso azana souci tamso azani minerval tamso mama na ya prometaki ye a ofutela ya ko pesa ye boye mama na ye a zate nyoso wana bana na biso nde baza ba victime. Alors sur ce na lina lobani soki biloko ezande ngwana makambo to mone ko pa ba voisin comment na moka te ke ko pa ba voisin et ko ya pe pai na yo et ko ozala pe yo pe OK ozo sala ka ba faute et puis soit eye pas na hote mais toi tu es là pour appeler pour conseiller mal aux gens. Allez bato wana tant ba olanda ba conseil na yo et puis ke ba bana na bango ba kozoba même sort bana bango ba ko sortir te faute ozala nan et ozala pe ya yo conseil na opeza malamu te. Alors so likambo ezali il faut que le likambo ndenge ezaleli so loba likambo bien loba penza likambo kitoko raisonner bien lemsu bon so ki pe lemsu yo zo kanza ngana zo raisonner kitoko makasi o pese raisonnement na yo mais fongola matoi na yo oyoka pe baninga oyoka pe réaction ya baninga sur ce oyo ngana lobby pona yo pesa ni ozwa parce que eza biblique soki to tamboli mabe bana na biso ba exception ezangaka te na règlement nyonso tout d'ordre intérieur oka balobi bon excepté ba oyo baza boye ba pesaka toujours. Alors au moins balobi ba tout faut ba sala boye mais ba handicapé baza boye ba nyonso faut ba kende boye mais ba zemi boye ba nyonso faut ba kende boye mais ba donc il y a toujours ma catégorie à gens et à bateau balongola bango na loi. Alors ceux qui yo biso ba maman to tambusa bana biso donc na ba désordre ozomona
ata kutoko mke obomi libala mke libaleke mke libaleke mke yeba rappela msumu no bala no basipe roma pa moko pa bali mke libaleke donc ça ba bilo mo ça ba loi nature musu eza spirituel okoko couper par ba prière musu pesa physique okoko pe ko katango par rapport à concentration yo moko ozui conscience na yo moko olobi likambo ezokene malamu te bana na ngai baoza ba victime soki mutu nyonso ndenge na omemela makambo lelo mwana ngai soki balinga ata baengage ye bakotala bandeko il y a des misala yaya il y a des misala eza misala nyonso te o bolobaka za adulte non il y a des misala oyo ya secret hein mwana na alinga sa na ba place minene ba organisation minene yaya bakotala CV na yo mama bakotala CV na yo papa soki yo mama oza muto ba kuluna bakanga na babitumba akase gisele na yo beba bakozwa mwana na musala te ata déjà les cas pa 10 ans ba 20 ans osaka babitumba ba trouble bakozwa te soki nano komi na babiloko ya bongo te o comprendre yango te. Et puis si mwana na yo azosala na babiloko ya bongo, toi tu es toujours surveillé. O bundi kaka, o seka ba désordre, o ke kaka boye, yaya, esili. O baby si musala ya mwana na yo. Au contraire, aza adulte, aza indépendante. Mais bazotala ka bapa. Même ileki, asali kaka yoma. Donc o musaleki. Il y a des misala au bozomona oyo boyebi yango te eza caché. Faut toujours bozala na CV à bien propre. Hélas ekemai. Mais tala bandeko na biso. Makambo tozo iya eloko nyonso na communauté. Mutu asali mabe bozo baka mawa kaka. Mawa c'est diabolique, c'est satanique. Pour nangai na ba niveau mususu. Comment moyozo ko contribuer na infraction, ozo contribuer na mal moko boye. Ce qui moi na par exemple et amanike balobi aye na mbeli. Toza na ba preuve te. Biso ba tozala na biso te toza na poto awa. Biso ne munoko makasi. To laksa vidéo place moi na zo tchuka mbeli. Bon laksa vidéo na tango akala ba vidéo ezakite. Siko bolinga boloba ba bo senga nini. Mwana ye moko okende ko samba bako yoka ye to batu bazali ba instructeur pour les enfants bazawana ba ye baka geste nyonso mona zoloba batangelo ba classe bon mona ka mboka na biso teke eloko nyonso eza ya kopola bazali batangi ba classe na Congo pona bana bazali o bazokanga mingi ba mineur bano ba kuluna ya moins de 18 ans. Bazo tcha bango wapi bazo sambisa pe bango bazo rééduquer bango to mona ki ba memi bango ba msuna ba goma so ba wapi bazo sa ba menuiserie ba makambo ebele bon mona ka teke mboka na bino eza pola eza pourri et poli parce que bino moko nde bozo soutenir le mal biso nde tozo soutenir mabe biso moko ba congolais comment muto asali mabe comment muto bazo témoigner ki aye na mbeli bo ba di ko lukele ba raison robe na ye bo ko ye na mbeli na ye pe ezola aye na mbeli na pe a tena sachet akoye pe na mbeli na ye a fini a tchengo na papier aye na ngoya est-ce qu'il y a na biti neza ke ba abomba mbeli biti neza ke na zo kende oka na kokuta ne na porte za la kisinjo parce qu'avant d'amingi na libanda ezala mwana na kochuba ye. Ah, ça n'a rien à voir na ndenga memeli mbeli nae. Ngela kozwa mbeli na ngana lingi ya muna kocha na mkongo awa. Na zotambo anango tamu na kokoma ka bana sali na benja mpe na chobi mutu. Na kocha pe mbeli na ngana mpanzi awa. Yo kanto kocha mbeli foka cha mbeli na caleçon ou bien cha mbeli na libumu non. Ce qui est des choses dans la technique, oyebi, au mondaka, au tambola, au monde, ba kuluna, ba sala, ba sase. Et puis, ce qu'on déjà, aux yeux esprit à ma baie, au bon mamoutou, aux ba yide, ko yelo moyen. Parce que la minute, on a commis la maïla, c'est à Satan. Satan, ko ya ko kotso, ba méthode, n'ini ko sala. Donc, yo beaucoup de temps, aussi, sa opération, aux ba maïlo, na soit qui en wapi. On va dire qu'on regrette.
Mais nyonso wana non communauté bongote mawa lokwa bakangi mama na e donc so bakangi mama na e bana ba ko sa ba bêtise ba boma ba sala o nyonso ba ko sala c'est permis parce que ba bomi mama bango non il faut apprendre aux enfants ya ko zana ba maîtrise en soi mama ba ko kanga ya komi kuna saki ne eloko te ba bimisi mais bana bazana maîtrise te ba bomi ba tu ba ke prison libela mama na tanga ko bima ko zandeni communauté ozandeni. Laissez tomber. N'héritez pas nos enfants. Tome mabana biso na ko bunga te. Na situation moko boy tome mabana biso na ko bunga te. Soki yo mamo lingi bana no bazana kimia. Bazo peki soki eloko na ba osalo mabe. Eloko ba osabo. Azamu tali boso te bakangiye parce que manika azamu tali boso te bakangiye na réseaux sociaux pona ko finga. Ken pia na bakanga ye. Mutu azaka proche na ye ken pia na bakanga ken pia na. Asana ki 3 jours ta wumelaki mama na ye ake ko lela epa ya kofi aleki na ba réseaux sociaux zo lela mama wana atika ko alobi na kofi obi en tout cas oyo sali bien afin à répondre na ba acte na ye na buzoba na ye na mabe na ye mais limbisa mama na ye lelela ki asenge pardon mais ya bino non asali nini kofinga eze loko nini kofinga eze loko nini kofinga eze loko te manquement ya respect eza eloko te yo za wana oke ofingi chef de l'état ofingi boye odestabiliser politique ya mboka osali eloko te kofinga lelo eza eloko te mais non la communauté vous exagérez bandeko na nga ninga na oke musala boye nakendake kofinga chef na nga eza nango eloko te batiki nga mpe na musala mais non attaque kutu chef na nga sali mabe non kofinga ye te. Il faut se défendre que non j'ai rien fait makambozo lo bananga na yebi yango te soka ko memanga na ba niveau likolo toke mais jamais na ko finga parce que infraction go comme so grave ba ko longolo pa musala sans rémunération ba ko futa yo te pona ko sukisa bande ko nanga toza na ndeko mwasi na UK abila danoise ngai na mwana ngai ya mobile lelo mwana na komi na 18 ans azaki na 15 ans mobala mwasi wana aza meti baboti bana kitoko nde bino bolulaka bana na bino mwana nga kitoko mwana nga metisi mwana nga pembe mwana nga mwinda choko mwana soki mwinda ya ngolo ok mwana 15 ans mobala ba mama ebele totalaka na biso ba chambre bana na biso te omwa kaka ok otandika likolo mais mwasi wana pe abanda ko salango mais jour moka lobi au sala salon général moi na pas zala ite akebeta football alongoli ba matela parce que bana mso ya mibali ekoma ka balongola ka ba chaussette bazo boka na basambetu omona ka chambre mwana mobali ya mboba domisa basola makolo ya ba chaussette moi so na keale abandi alongoli nyoso tutu bande konanga tanga longoli wana aya komona atomoli mbetu boy amoni munduki na mbeli abangi ezaki un samedi mobali na bimaki mo beta mo tour na quartier abengi abi papa zonga makambo na moi na ndako eza grave alo mobali na ya ayimani abi omoni nini abi na ochobi makasiko abi te papa yaka s'il te plaît ko silikate yaka mobali na ye kozonga abi tala mwana tolala na ye tala mwana to considérer mwana muke yaya baleki mwana liboso mobali abitala makambo na ye kokuta siko munduki anga sana ngoni mbeli wana abomba la sambetu asala anangoni tanga bimaka na ba camarade awa na UK et puis na quartier onga na vandi siko yo mama est censé ongo osani na otuna ba mama essence obokote la bana bino na kaya bon osani okozwa munduki okebwaka okoloba na mwana ke zongisa munduki pesa zwaki osala nini bandeko mama wana websa bino makamba salaki abengi la police akwei na kati ya ndako wana abina basimbaki yango kutu te ntango kaka tomboli matela moni yango asimbaki yango te. Au moins, les gens bongo ne touchent pas.
ba print na yo ekangama na kati te etika lobele ba print eza na kati etui nango enda mbeli pe ezaki na kati etui ya kitoko police aye azwi yango nde bango bazwi yango bayebi bango nde bazwaka yango na baganga na banini bakotisi yango bayebisi ye bobenga ye te botika ye abeta football na esili ntango azozonga na ndako akoti na ndako alia ale apemi sima kosali biso sinto ya kozwa ye mwana wana ntango aye alie ye apesi bamama mbote bamama pe balobi donc botune te bolobelo te boprepare ye te eloko te boloba io te papa bango pa ye abimaki su te ayeka papa mbote bien bandeko na nga o polisi pa ye azwi ye bake na ye mwana wana asala 3 ans na bacentre wana ya bana wana ya récupération papa na bango basala 6 mois bayokana bakenda kotala ye place azala te babi il faut penza asenti mwana wana azokoma bacentre abe bazobenga boya baninga bazotala bana na bango babi non il faut apprendre que biso to sepelite après 6 mois nde bake otala abali kosenga pardon ozwaki yango wapi après 6 mois do bakutana na eka chuka zo samba bake yokake samba azoka ngo wapi sili babimi après 6 mois bake kotala mwana na sali 3 ans et demi kuna 18 ans aye kobima lelo akoma na correction akosakana te aboya na bakamarade alobi baninga bameme na nzela mabe baminduki bazali nango mpo bakende bazobombisa ye bayaya mikolo bao baleka ba 18 bazoutilize bana mike babombelaka bango na bandako apres bazoka bango bakeosala bayeyoma na bango bapesaka bango mwa bambongo tala makambo bandeko na nga tosuki apona lelo en tout cas bozala bien, des gros bisous à tout le monde bino moko botala babiloko boye totika kokota soki mwana sali mabelo kwa mwana manike nenga kende kuna toza sûr te mais botiki leta asali justice na ye mwana wana asambi soki mbeli wana ezaki ya ye te bakosala eloko te soki mpe ezaki ya ye eza mpona kokanda mama na ye bakoyeba mpe ndeni bakopesa ye punition bakoéduke ke non bajisaka bongo te il fallait soit tokende pa tante na ndenga normal na boye bakoexplike ye mais bino non botika bana wana baza bien éduqué baza bakuluna te baza boye te kokotela bana c'est pas la raison nous allons tokobebisa communauté na biso quand il y a une faute bolongola mawa eza esprit mabe eza sorcellerie eza kindoki eza normal te bazwa mawa wana bakomisango loko eza eloko arme moko ya bien non parce que nzambe kutoyokela biso mawa te so tosali masumu alors il faut confesser il faut osenga nzambe pardon atika aka bongo te sans confession c'est eloko te ale nzambe ayokeli yo mawa non faut yo moko kende koplaide mawa na yo epa nzambe ale boni biso bata mokili tokoma kopesa bato ba raison na likolo ya mawa non pa nanga ozwanga te abona tande sali bon travail bisous la famille.